esengo te. Kaka esika nde tozwaka solution na baproblème na biso. Kaka esika nde tozwaka oyo nyonso eza basosiale tema na biso. C'est pour cela ntango tokomaka to esika esengeli tozala na esengo. Pokokota na biso kaka esika tozwaka yango deja. Amen. Bible ezobisa biso ke moko tayaka liboso ya nzambe azoka bobamba. Esengeli toyeba eke ata aza na baproblème ya ndenge na ndenge na tie makolo na nga na kati ya Kristo avec nous bisika nzambe azali. Toto bisika nzambe alobelaka biso na kozwa solution na problème na ngai. Yango à chaque fois toyoka to esika esengeli tozala na esengo. Amen, amen. Tika ete nzambe apôtre Jacob Fanivu apambola moto nyonso ati makolo na ye kato expose temps na ye mpona ya kolukelonge ya nzambe. Tolokanga so biso na biso mpona kobondela susu koloba na nzambe wana ntongo ya lelo lolenge atelemisi biso na bandako ayena biso kato esika alobela biso. Lolenge atelemisi biso na bandako ayena biso kato esika apesa solution na problème na biso. Tokumbi bitu na biso mpona koloba na nzambe alobela biso tobondeli ainsi. Amen, amen. Amen. Oui, tokomi na kongo otoka le nzambe te tozo partager na tongo alelo. Ezali qui peut attendre la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Na yango akoki kozela loboko ya nzambe kati na vie na ye. Alléluia. Na tongo alelo na ye na côté ya yo te na ye na ko rappeler oyo oyebi déjà. Na ko na ko rappeler que esengeli peso solution na tongo alelo. Koyela biso na kati ya Christ avec nous ezali na makasi na biso te. Koyela biso kati ya esika ezali na volonté na biso te. Parce que Bible ezobisa biso ke ezali na mutu moko te akomo ya liboso ya nzambe soki nzambe moko asali abengi ye te. Nous avons dit quoi? Koyela biso kati ya esika nzambe ye moko abongisaki yango. Koyela biso kati ya esika nzambe moko asalaki yo ata na yaki na malade esika na yebake malade la nzambe apermetaki yango ekobelaka mpona kozala pene na ye. Ata na yaki na difficulté ndenge na ndenge esengeli na yebake nzambe moko apermetaki difficulté wana elanga mpona kozala pene na ye. Sikoyo na ntongo ya lelo biso tokuzali pene na nzambe. Nzambe azoteya biso lelo na tete na ntongo ya lelo azolekisa biso leki nani yango akoki kozela loboko na ngai kati na vie na ye. Biesi ngane nzambe na beni bino présence na pene na ngai. Biesi ezali ngane nzambe na lokolo bino bisika bauti na beni bino liboso na ngai. Mais naza na posa na tongo ya lelo bososola koyeba ke na entre vous to na lelenge koyeka bino nyonso nani yango akoki kozela loboko na ngai susu kati na vie na ye. Na apart na ona na sali kaka ba vie na bino nani yango lisusu akoki kozela loboko wa nzambe kati na vie na ye. Alléluia. Batangeli biso Matthieu 5 to wana verset 6. Matthieu 5 to wana verset 6. Verset 6 total na Kristo. Esengo na baoyo balukaka kosala bolambo nzambe akotosa bango na bolambo. Verset 7. Esengo na baoyo bayokelaka bato mawa nzambe akoyokela bango mawa. Sukama tofani sikeza biso. Texte oyo bali na chapitre 4 ya motoko na chapitre 5 na ngo. Bible ezobisa biso na chapitre 4. Tango Jean-Baptiste akufi. Tango bomi Jean-Baptiste, c'est là Jésus qui savait que Jean-Baptiste va bomir. C'est là Jésus savait que la ville wana a chanté à ce qu'il est ville mosusu. Mais bon quand la ville mosusu wana et c'est là qui a kata mai. Akomi na libongo amati na kati ya bwato. Kama amati na kati ya bwato ndani
nsima na ye bato bazolanda ye bazalaki ebele bato ebele bazolanda ye abite nakokata nano mande soki nateyi nano bato oyo te abaluki atali bango koteya bango ateyaki bango banda na chapitre 1 tina suka nango me biso na ntongo ya lelo tozwaka na chapitre 6 à 7 na 6 ayebisi bango nini abi esengo na baoyo baluka kosala bolamu nga mpe nzambe na kotonza bango nango alleluya esengo na baoyo nyonso basalaka effort ya kosala bolamu liboso ya nga nzambe nga mpe nzambe na kosala na kotonza bango nango na bolamu soki di quoi biso nyonso tozalaka to esika matetu nzambe biesi nzambe biso kaka esika biesi nzambe nde aye na biso liboso mongo na ye ezali koyeba eloko moko na ntongo ya lelo nzambe oyo apesi biso kimia nzambe oyo asali oyo asali kati na vi na yo oyo eza lokona témoignage okotémoigne na ntongo ya lelo alleluya parce que nde tofandi moto akozala na témoignage na ye yango nazoloba boye omoni nzambe wana asali oza na témoignage oza nango wana nzambe wana asaka apapela kosala please nayoki amen na yo te nakanisaki okoba amen na mapoko makasi nzambe ya apôtre Jacob oyo apesi kimia kati na bavi na biso oyo apesi makasi kati na biso oyo achange bavi na biso asaka apapela kosala please mais siko abi akosala plus na banani abi akosala plus na baoyo nyonso baluka kosala bo alleluya est-ce que eza na moto moko asala effort kosala bolamu kati na vi na ye est-ce que eza na moto moko kati esika azalaki na makasi ya kosala bolamu te mais lolenge ayoki prédication na ntongo ya lelo azwi desisa kosala bolamu wapi ye nakoluka kosala bolamu liboso ya nzambe liboso ya kuna nde nzambe akosala bolamu ebele kati na bavi na biso wi na kati ya kristo avec no nzambe azali wi bisika oyo biso na tofandi na ntongo ya yo nzambe aza awa bisika toye na ntongo ya yo nzambe aza awa yango azoloba biso na ntongo ya lelo ke soki tozosala effort ya kosala bolamu ye mpe nzambe wana kosala pesi kati ya bavi na biso soki tozosala effort ya koluka kosala bolamu nzambe akosala ebele kati ya bavi na biso totala histoire ya baisraeli baisraeli bazalaki ebele ndenge balongwaki na Egypte ntango balongwaki na Egypte nzambe alongwaki na bango nini nayoki kolela na bino yango natindi mosali na nga akolongola bino bisika bozonyokwama ama bino wapi bisika nkembo ezali kati na bitu na bango maloba oyo nzambe alobaki na bango ezalaki grave mpe kole kati na bitu na bango yango to banotambola na décision banotambola na précision banotambola na luyendo na esengo nyonso pourquoi parce que bisika bazokende kozwa kimia bisika bazokende bazokozwa mapamboli bisika bazokende bavi na bango ezokende kochange kuna mais si biso bakomi na nzela bamisusu oyo nzambe alobaki na bango bamoni yango te bamisusu bamoni yango alleluya mais nzambe alobaki na bango nyonso alokoli bino awa mpona na bino bisika gloire ezali mais bakomi na nzela bamosusu bakomi place gloire yango ezalaki bamosusu bakomi kuna te alleluya soki otali na Hébreu 4 Hébreu 3 si ne me trompe pas verset nango 14 biso nini bakombola biso lisusu bakotaki te bisika nzambe alandaki bango bakota pourquoi kati na bango bazangaki kondima pourquoi kati na bango bolamu ezalaki te yango bisika nzambe apometaki bango bakotaki yango susu te ndenge biso mpe na ntongo tokoko retenir
na mituna biso ke tokokosala ebele kato esika nzambe akokolobela biso nyonso ndenge azolobela biso mais tokosenga mutu na mutu yo moko sala effort afin que okota bisika nzambe asali a Alléluia. Po bazalaki ebele bamosusu bakoti te bao bakotaki eza bao basalaki effort na kosala bolamu liboso ya nzambe bao bakotaki eza baoyo basalaki makasi ya kosala bolamu liboso ya nzambe bango nde bakotaki na terre promise. Alléluia. Bible ezolobisa biso ni après la bataille babimi na Exode babimaki na Exode batamboli na Lévitique nzambe ayebisi bango ndenge bango basenga sana mais tokomi na nombre Bible ezolobisa biso nombre de 28 verset numéro 1 à 2 Bible ezolobisa biso nini na kati ya désert bisika obandaki okoki kolonga te na désert na kati ya désert okoki kotenga eloko moko te na kati ya désert okoki kosomba eloko moko te mais na kati ya désert wana nzambe azooblige bango sasa bango nini que chaque jour esengeli mutu moko aye liboso na ngai nzambe aye kopesa likawa. Alléluia. Chaque jour esengeli mutu ye moko nous avons dit comment ça na couple donc mwasi aye na oyo aye mobali mpe aye na oyo aye okoza na famille yaya aye na oyo aye leki mpe aye na oyo aye afa oblige bamalisi bango chaque jour mais bazalaki na kati ya désert na kati ya désert okokolona te na kati ya désert ata mai ya komela ezalaki na mpasi ata eloko kolia ezalaki na mpasi ata eloko kolata ezalaki na mpasi mais nzambe azooblige bango. C'est pour cela que nyonso basalaki effort ya kosala oyo nzambe ayebisa bango basala bafi nzambe akotia bango bisika baprometaki bango baoyo nyonso bazalaki motema kosala oyo nzambe ayebisa bango basala na kati ya dese na kati ya pasi bazosala effort kosala volonté ya nzambe azosala basacrifice na bango te nzambe akosalaki volonté na bango te yango akotiaki bango bisika oyo abongisaki mpo na bango. Frère sœur tokozala na bilaka ebele tokozala na bandako tozoba bakaye ata kombele kaye oyo tokoma baprofesi ya nzambe tokozala bakaye ebele oyo tokoma oyo nzambe alobela biso parce que na bato ebele kato esika so nzambe alobeli eloko akendaka na ndako akomi ke dati tele nzambe alobaki na ngai boye tokozala na promesi ebele tozala makambo ebele na mituna biso nzambe ayebisaki biso mais soki kati na biso tosala effort ya kosala oyo nzambe ayebisi tosala te yebake. Alléluia. Matthieu 7 verset 2 Matthieu 7 verset 2 Bible ezolobisa biso nini que lolenge nayebi papa ezeke soko moni yango Matthieu 7 verset 2 Matthieu 7 verset 2 epamba te nzambe akotala bino ndenge bino botalaka bato amen mpe akosala bino mabe to malamu kaka ndenge bino mpe bosalaka bango. Amen. Soukama. Alléluia. Soki okiti na verset nango 3 kuna besoin savoir que lolenge bosalaka bato bolamu lolenge mpe nzambe akosala bino nango akotolisa bino na bolamu. Alléluia. Donc lolenge mutu asalaka effort akosala bolamu lolenge mpe nzambe akotolisa ye na bolamu. C'est pour cela yaya, c'est pour cela maman. Comment on a capoté ma pasité ce qui nous a malobi na yo likapu osala. Na yo amen na yo. Na bien. Pour capoter ma pasité ce qui nous a malobi na yo. Que c'est frère, pesa bo isala bo. Pour bien le job ça biso, le lenge biso. Pour ça la effort pour ça la boulamu. Ça va on s'en y a retourné ça biso na bo.
nyonso tozolo papa teyaka biso eloko moko eloko nasalaka ifo nasambelaka nzambe eloko elongo na mutu na ngai te. Alléluia. Abanga na biso eloko moko abi nyonso eloko elukaka te esika ebomami na nsima sacrifice. Amen. Alléluia. Mutu na mutu kato esika aina reketi na ye. Mutu kato esika tana reketi na ye. Mais papa lobaka biso eloko moko ke nyonso oyo tokolobaka kato esika ebomami na nsima ya sacrifice. Cela veut dire que sacrifice n'est obéta oyo ozoluka. Sacrifice n'est pas ça. Oyo samba lobaki na yo sali ye. Sans sacrifice, zéro. Tokotanga banana Genèse, tina Apocalypse. Batu nyonso oyo basala histoire na Nzambe. Batu nyonso oyo Nzambe a transformé ma vie dans ma peau. Basala ka sacrifice. Amen. D'abord passé, Ezekiel lobby avant-hier, vendredi. Après Ezekiel était une histoire de Abraham. Alléluia. Abraham a commencé à agir espoir des alaki na construire. Sarah a commencé à agir espoir des alaki sauter. Mais à cause il y a mon bail Abraham. En faisant la cosa au lamb. A qu'il est tombé au ça au lamb na bateau ça va la carte na bango. Et donc bateau va déclarer maluka. Nzambe akokisi makambo oyo bato basema. Alléluia. Ezala makambo mosusu. Ezala bafamille mosusu biso ba oyo baloba okobalaka na yo te. Okobongaka na yo te. Ata otangi baklase ndenge nini okobongaka te na vie. Ata oza kitoko te nini bale kozalaka mosika. Mais tika neti na ntongo wa lelo. A cause ya bolongo oyo kozala. A cause ya bolongo oyo kozala. Maloba na bango wana eyo kozala néanti. Abraham a traduit sur l'espoir. Atteint l'âge 75 ans. Moi, c'est le cas déjà l'âge à ménopause. Mais Abraham a vraiment dit qu'on s'en a pour l'âme. Le coup là, il a dit qu'on s'en a pour l'âme, on s'en a dit qu'on naïf. Qui n'a dit voilà, et me n'est pas mourir. C'est pour cela il y a ce qu'on a dit qu'on s'en a pour l'âme. Yeba ke lipa boleza mosika. Soko mola ka mutema pasi. Ya kosala bolama ya kokaba. Yeba ke lipa boleza mosika. Na yote ambaye na yote. Allez Corinthiens chapitre 9 verset na mosibizo tuzo kinini. Nzambe akala baloni ko mutaka kuso na yote. Mudia lena kambi asanya. Mudia lena kamukia sala kanini. Abuka kamuke. Alléluia. Amen. Est-ce que elo eli na yo? Alléluia. Est-ce que elo eli na yo? Et ko bina makamba bidene kat na vie na yo. Alléluia. Amen. Pour qui besoin ça biso? Muto lona kambi. Avec votre rappel. Mais vous devez avoir un qui a ça la famille. Si on dit pas un tongo, il y a le bon qu'on va faire. Est-ce que l'eau n'est pas là? Et comment on fait dans ma caboie? Mais n'est donc on peut mettre comme un métier. C'est ça aussi. Alléluia. Oui, d'accord, tu fais ça avec mon sang passage. Yaya, nous sommes passés à haut. Donc il y a un Tout le monde a église avec nous,
tomona makambo mosusu oyo tomona bisika tozala te. Tomona makambo mosusu oyo elekela pase na biso. Ofeti bena kito na zoko. Me mutu akomi boloteke nini? Biso toyebeli, okoma na niveau wana, esingela ozala ndeko ya président. Okoma na niveau wana, esingela ozala ndeko ya gouverneur. Me mutu akomi kuna ndeke nini? C'est pour cela que l'église a besoin de ça dans la mabanga. Alléluia. Amen. Mabanga. Parce que biso anakata kisa pekino, ça va usala makambo moko izo kambo sawa. Amen. C'est pour cela na tongo wa lelo. Na yebi kozana kondima. Mais na yoko masaso kondima na yo. Na bina yoko masaso kondima na yo. Amen oyo. Ane oyo eza ane nzamba olobaki osala makambo belekata bavina biso. Esengeli kondima na ane oyo ezala ozeni. Esengeli kondima na yo na ane oyo eza likolo ezala sete. Esengeli ane oyo oanviye makambo minene ya mikete. Alléluia. Nana ambiaka makambo minene ya mikete. Parce que tu as un exemple de Oyo, nous aussi même dans Bogo. C'est pour cela, des jours passés, frère, on va revenir et puis, au comment on a chanté, il faut chanter parce que on a Zambazali. Parce que place in Zambazali, transformation c'est la cap. Place in Zambazali, bilebozani est la cap. Kaka. Alléluia. Pour ça, on va koyoka. Nous devons nous bomba. Pour ça, on s'aille il y a Zambé à mort. Pardon. Apparemment, beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas inviter dans ton coin. Mais il y a naza na poso beta bilolo moko oya mutu azwiki bana bazwa program naza na poso beta sko bilolo oyo leki oyo bako bapetaki mokolo wana tobeteli samba oyo makasi ko